réfléchi que il y a un message d'homme dans l'île avec ce qu'on a dit. Message moi ben ça même si moi colis moi ça. Pour nous c'est nous bobo puis un bobo qui fait ngati. Ah bengi ya bengi. Ah bengi la bien les gars après son on est sur la qui non soit. Et ça moi il nda kukara ba juste ba ça va ba fait tableau non ouais. Ça rien muta batan. Madame na pourquoi? Na pourquoi? C'est simbo et papa. Ah ben la eteka. Mas você sabe que awa. Você sabe que awa, mano, mas só como chambre na ia, bimi você sabe que filho ba. Mama ela ele que tem, mama bimi se anga bana pa de mama pola le loka. Na sala ati mama. Isso ele tá na mute mwana na kai. Mama sala ka. Não vai cá na bali bana não, gamu tu não vai do que você ele aí, ó. Mama também te parle como ela pola le loka. Não tá porque ela ele não tem. Ela gosta de lá com ela. O que me digo muito que batia mongo e como eu tava na tambula, bang fica bonito. Na ela ele que Akira balukinga? Nada quando tá. Ilanga mai maboko. Bora sakte. Ilanga mai maboko na za kubilima, Na za kubilima susu, na za kutala mwana huyu tape katanga. Senoki. Sali. Na bia. Na chema ya fufu na moto fufu na nambela pio ya mkesa kombi moko mwana aleba mba kwa zoke ndikoteka bakilia na ile roba koleka hiyo apese ngamba ya ekolo Nini? yo le pesa ya Ikolo na yitali ngate. Ngai na ndinga kina dia kopu nyenga mako wanye kufuni. Sikoyo ngai itala bo inda kusuka nyango wapi? uba Nini usali bo? Yo, Beso. papa. Beso. Yo na asini yo ubanda kudia bafufu ya ngata kana yo na ndako. Soki yo uzala kina ndako libala. Mbele ni fufu na ngai? Udia ngo nini? Soki ubala kimbe fufu na ngai tulina ndako. Kuna fufu fo ga ko bebela maluba kilo. Yankwanye na rubia. Sasa mwana nao. Bo yankwanye no bandumina nga fufu. Tuna lia yote na olia nani papa ele kia ona lie. Baende ubanduye umbali na yo. Mama bongo la mbele papa fufu. Mwana ka uba mwana ka bongo. uba malo bebele bele rubisi mwana kali kola sta ko no ebele ngo mabesi e kola wo biba Itali ngate ikolo wan. Kaine dinga kina dia kopu na ngai ya fufu. Podi bomu na ngai za ikolo te, iza ya kopu fufu. Sikoyo ngali bomu ikomi nga pepete. Na ukende pata katanga na nzala toni. Ubia kote na nzungu na sani na mayo. da non ok kana kana vraiment non bon avec moi bon transport tala la moi wana zwa mi fa mo transport boki le papa na ucha makili station faut que c'est mi fa rater maman eh où le mon ali faut que mala oui, entrez. Mais moto. Oh, papa Baraboni. Boni. Bien. Asante. Azali mko belé, hein? Oh, mais Nathalie, il n'a aucun droit. Oh. Boni, puis nous, ça bien. Ça bien. Bon, son monde n'a pas été ça. Moi, par contre, mais Nathalie, c'est mon ami, la côte, il a été. Il faut bien, nous avons un peu voilà, tout le monde est lobby. La solo, là. Bon, Nazaré. Santé, frère, n'a pas de gars. Santé, ça m'a bien mon monde. Mère moto. Chérie daddy. Oui. Ah, ma passe pas à le Oh, papa Chami. Oh, Likambala. Tapé rouge. Ouais, papa, bon, Nico. Ah, vous bimez vous. Ah, mais dans le binayo, il y a une nouvelle essai. Eh, vous me l'avez noté? Bon, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a une nouvelle essai. Donc, on a dit que nous avons bien gagné. Non, madame, nous avons bien. Non, mais quand même, il faut faire ça déjà, moi, bah. Bien sur un téléphone, papa. Mais dans le binayo, que David Ngunza. Ah.
Thomas Masikita. S'il vous plaît. Pourquoi on tourne la robe? Pourquoi? Oh, mais papa, là, déjà, on a quitté ici. Non, pourquoi? On n'a pas de faux, on a la révolution. Évolution, on a malade, tu as ma vie. Ah, évitez, papa. Aujourd'hui, tu es tout seul là, il y a un côté de Mohamed. Thomas Masikita. On a un autre speaker, c'est vrai. La Bengaï, David Ngunza, Thomas Masikita. On va s'en mêler en France. Babylone na société. Non, Seigneur. Ce que tu danses, les gars du Moko, Tabamouban, Nalimani, Lokoye. S'il vous plaît, papa. Oui, allô. Bon, s'il vous plaît, rappelez dans 15 minutes, on a seulement très important à toutes. Papa, je veux savoir, est-ce que Modago, le grand maillage, va coller les payer? Donc, en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas de ça, mais il y a des choses. J'ai eu connaissance, mais nous avons un porte absolument. Ah, qu'on va minute. Hein? Il y a un peu pour ma camarade, pas une azul à la vie. Sur le lieu d'adi de camarade, ne pas comme un bon qui si on peut la beauté. Ça va faire un d'accueil. Papa, tout est là. Tout est là. Na bongo ebena tilo biloko lia mbala ngo ka ko ya jona ye osimba ngo nzelo ki non na singa ya na ndika mabete papa choqué to perdre temps il faut ça maman bien mais ça na ndika mabete la chérie bien au moins ça to sika makamoto makamabo na bwana hein to ko soma daka papa to de kapona ko to soma papa chérie ko pasa na tola na la pele na tesala ko me la tie oh c'est lui qui dirait rien maman mo ma paix ça de on a ça on quelqu'un ko mona ah ça fait pressé ah c'est mes daddy la bible là c'est mes madame eh ya bien pour ça on lemba ma bonde na lelite ko tambola ka ufana ta to sola ko linge ko nga ah ya kana misko samela yo ba prière na yo Nzambe topamboli opoza malamu ya fupo permettre ngai sukubikala na ndeko na ngai Nzambe natiki mama masolo na maboko na yo na telemi nyonso ya mongoli zango mama ka mutatindi ngai na oyebiso pa biso na ndako kuna biloko eza te baprofesseur nyonso esilaki epuis mama osala chere obandaka mpondo ekeza lobi te nazalaki na intersection na église nga na moderaki na église omacetapi bon nga mpe nazalaki na mwambongo moko na bombaki mpo mbongo ezalaki bana bakenda kofuta na kongo mwandambo moko ezali awa napesaka koepesa mama lobi nga mona olekala ndako na explike nselo te yata sopesaka mpona kende natiki mpe ya mama na biloko Justement, les gars, ils ont aussi mis. Oh, c'est à la 1800 au débat. Oh, maintenant, ils ont mis balai. Ils ont mis balai, ils ont mis papa. Merci, ma. Ils ont mis bon, oh. Moi, c'est la 1200. Ah, moi, anniversaire, moi, bon, oh. Oh, ils ont combien la carte? Oh, c'est 700. Ah, ma.
ça va. Aux alentours, peut-être en plus $, on a échange de ça. Tout en habitude, l'échange, tout en bon oignon. Ça va. Mayonnaise. Vous avez ça la boîte à Milik. Boîte à Milik, on a de n'est pas maman. Maman Vicky, maman Vicky. Rapide, maman. Milik est là. Ouais, mon nez, vraiment. Ah, il y a un mot. Non, mais ce qui c'est, quand on est à ma bête, Abdul Nzambala, mon bal est bien, mon ogo gentil, ma pauvre pété ce que j'ai dit. Bon, papa, on a comme un bijou, hein. Un bijou, hein. En tout cas, vous avez bien, on a mon d'acquito, on a évité, est-ce que bala? Papa, on a balade. Ah, l'acquito, il faut que balade. Na bala non, c'est na cosa point. De moi, l'acquito, on a mon yango. Hein? C'est parce que moi, on a bango, mais moi qui les a ma bébé, papa. Non, ma couture de ma bête, est-ce que nous devons t'emmener en Zéla? C'est pas le bano, attendez, Botswana. Taïe, vous n'avez pas. En tout cas, na épisode comme on a Abdul Nzambala, mon père est bien mon gentil, ma pauvre pété sur les ailes. Comment on fait moulahia? Maman. Na dit comme on a. Bijou, hein? Ah, un bijou. Mon gros temps, moi, l'Anzéla, somme de l'homme, taïe, vous n'avez pas. Lukanga, n'a porté plainte, n'a l'ougla, faut kanga moko. Ya solo, hein? Maman, mais, n'a évité, yo, Fandiab. On a la victoire. La victoire, n'a pas de numéro? Numéro, il y a portable. Le numéro, il y a des places au vent dans la victoire. Non, mais avenue Victoire, numéro 17. Numéro 17, si on a eu le go, batata méchant, bazaté. Ah, ce qu'on a vu normal, méchant, tu sais. Oh, bah, le banc, nous sommes pas comment chien méchant, nous aurons tata, nous avons méchant. À Zarane, la chienne. Comme ça, il y a samedi. Bon, on a des places à Moussala, samedi, il y a des photos sur la calme. Bon, naïna yeba. Bon, en tout cas, la monnaie aux bien, aux avons Kitoko, il y a 4 lettres. De le mot vent, Kitoko, nous va A, B, C, D. Il y a solo. Dans le côté, tous les 4 lettres, on a moins dans d'autres. Donc, A, on a moins A comme amour, B comme beauté, ah bon? C comme charmante, D comme démarche. Comment tu as dit que tu as mis les doigts? Démarche, on a confirmé lettre D, donc démarche, on a dit. Il y a solo. Donc samedi aussi ça va être. Bon, samedi avant, hein? Donc ça va à 12h déjà. Bon, samedi à 15h, on a Zali Koto. À 15h, donc moi c'est là. Donc 15h, c'est là qu'on a été sur la Kitoko. Le problème est ça, c'est pas ça. Tu as là, tu as bijou. Mboko yo ikomi kugende penza ngisuka bashike batu tangu basinta minini nzambi makambo ikomi kubaruka kwenyenye mutu lukola pap hakende kulungwa katoliki oya kwenyenye kusambili na baseki buba yo zoluka bakanga yo biloko yo zobili soneza ya soda mengaine yoki yankwa lungo katoliki akomi na baseki kwenyenye etali yo soko ke yo kokende yo moko ngana kolanda na ngai yo po batu nyonso bakomi kokende kusenta mina na bagroupe de prière yankwenye ay kelva kabinya kukende nyanga tayi église moko ya mukie ya pamba nakende Bonjour papa. bonjour mwana ndenge nyinyi Malamu. Bonne nuit. mwana Ça va papa. Déjà vu c'est moi qui moi fièvre mais siko ça va. siko nini ça yoka nyanga malamu na mila kibakisi siko insoto ya mpiko penza Ça va nzamba kosuma. Azate bijou. akenda koteka papa Ah, nana zongi te. nana yete lere ne azonga kape koki nango kala pia boya Bon, naza na kozela ye. kabisa mama pesa yokete Ah, likambo. ufuende Ah. Papa. swakete to fuende bebeto mama yaka kila garso ye mona kendengene mama ngala buba yewe na yidu so payi Voilà, on Oh bébé toi. Ah maman, bonne. Ça va? Bien.
Santé. Propre kaka. Bebeto, ça va? Kayot. Ah. Ndé pale. Ndako eza malamu. À part ba conjoncture en mboka yo yebi. C'est un crispé là, était euro dans la marché. Yango nazo kama ko papa ebisinga ngana ebeka euro si azomi. Na ngai ba journée na ko côté ba collection de na ba singa moi crispé. Bon. Tanteka mungu na oti. Ça va pour. Na beta na ba yo ebikati a mo boye. Maison na pale. Ça va pour. Bien na nzala nzala. Bebeto. Mama. Tango papa. Papa na oyani. Kwa. Na so juste na politique message. Mais kugumi nti. Yeba ke moto azadia. Ayelinga mama, bino musumo nzubo bobo kozo ko Nde kuna yo asati. Oh, wa ba kop na ngate me boti ango cha bo emu bucha mo na tata. Ayelinga te ayeli mutu na oya. Na bimi na mama na ngate. Merci ni yo. Makila. Banyu. Tu pas. Okanya no beni yo. Bango yo gisango susu te. Wera kaka soni moko. Hanungu mezome. Hanungu mezome. Baswani nangiama. Ale. Oyo secrétaire ne bango nyani phénomène ala. Nini alungwe pwani nini? Uba. Yo kenda kakolo kutama kambwe pamwa. Na la samba wa ibele soki tu fandi wana. Tu sapu. Kale bango nyi. Yo. Kalo yu mupaya banda yaki kala za kuzina yo. Pwani nini boni? Bonjour. Oh. Nini yanko mula kisa? Kale bango yo. Bakulate ba science bien mboko yo. Na makambo yo. Kusambi ni sabi me il faut penser na ngonga. Tupenda sina ibisa. Oyeluka a point. Bijou. Opesi ngana no mbote te apro bandi kogangela nga. Ah, pesi mbote te na lekia. Na pesi mbote. Ah. Ngai mbote wana ne na oyamba. Mama bopesa ngata bijou te. Nga sepeli te présence no ai para biso. Oke boyo kanso yo so mbai na nga vraiment mbala vina nga yo. Oso ko se présenter pe nanga la nini na permettre te yo zo ya apo. Bijou. Bon, enfin, yebisanga nani. Polinga ngana sala nini? Na ibiti na sala nini? Ngana limite siko ba parents na boyo kanso yo ndo mbali na nga. Jamais na otiko linga mbali ya mutu. Yo so bota récupérer moi si na oso boza ba problème se pe ndenge nini récupérer moi si na. Ngala olika mbali wa vina mbali wa bala. Na sina lobe pa nzambe na binga jamais na otiko bala mbali wa sia bota bi wa sia bala. Oso yela nga ani. Do tio lobi osisi ko loba. Na sisi ko loba tele mapena ketika yo. Mama na lobi na za yo ndema makasi. Bijou. Na sina yebisa yo, moi sina nga to boyana. Bien que azaki mama mwana ngai. Mais tozaka lisusu te mama. Na loba ndenge ni. Elo na yebisa yo. Quand ça venir basaka na moti. Yo lingana na ndinga kokosa ndo ndimi ngai. Loko na yebisa yo vérité na sali mabe. Mama. Bi na bengwa ta bi mama fongola ta mutema nyoso sala wana kuna ngavu maziro zongela mosi na boy na bebisa foye na bino mama na ebisi na kozonga ndenge nini ya longwa awa akoma na poto soki tembe na ebisa kiyo na pesa yo numéro komone Charlotte Yagata obengi na Allemagne obengi otuni po mama na ngai na loba nini te numéro ne osia ndenge nini va pardon c'est pour na ba pantia kana bwete to sola masole suka ka ne pas na biso ko tiaka sima kolote ozoyo tokinga na kebiso na lobi na lobi numéro apesa nga pa tu na santé ya mwana biso kele matoke bijou kila wenzo ya na oyamba yo me ala nda bijou ozo négliger nga pona zo pona bino bu bijou nini yango tokinga na kebiso ni kana ko mama bako yo kana maote sawa papa nini na keboti kala mala papa bondi kali na boya boti kala mala likambo zate papa Oya ka kotale biso likambo zate boti kala mala ni ukani bijou mama na sala nini ozo négliger na miso papa na bino bu bijou parce que nous avons une intercession ce que ça veut dire parce que quand tu tombes dans la bisoté you to so zuka mboke comme na maboko na comme ara mtamakasi mama soki muntu azangi asinga pe na église nanga muna voye na ndako noze bino boyela ngai nazo suma kona peso ya ti emira ikola te mama boni nani kuna ekota bonjour maman oui vous venez taka yete
balandinga penza dimilaka pe mama boni ono zilindilinga mnana leza libana ngakunda vile bwina nda uzoa bien speto za mari ilo unaeleka awa mbona unatinda kiwana ipa ya ngaya kumani nsoki mo vendo lo ngotindaki ay mama tinga fete na tinga transit mape ozaka mabe nayebisi ye tozali na problème mo na église bando osenga mbongo nayesi mama alongoli $10 na somba babilo mike mike bando osenga na église ondimi mpe sikoyo yaya ye ofundi naloba vérité mama namonaki mwa 20 ans oyokomaka mama sotukaka église mama sotuka église nasala nini oyo nakozwa na église ekeleka minene mingi na bomona na bino libota mobu yaya nga nake na ngai mama nabaki yaya nga nakei omilelaka kuna ye ape biloko eza te mama kamosusu molobaka mama ngai nayebisaki yo veningi eza wana nayebi problème nyonso eza na kati ya ndako na biso soki provision esili il faut kosignala nga déjà avant ndako mosu ya ndako ya biso to bato bakelela te ondele ozolobela ondire olembi tosengaka te teza bisa kolemba olemba oyo mama nanga na olemba mpona nini soki olembi mama olobi yo mpona sani yo mama nanga mpona lemba soki provision esili mosusu ekobakisama nemela kwa mbongo moko awa bongo zwa $40 apres ota provision mosu na ndako soki esili otindi sumana bamapasa mpe bape bongo mama kimia kaka vanda na bana malamu eza tikokangela talingelaka bana papa wana nagangela bango te papa bango na bana nde bamapasa wana alingaka te tindelanga bango te mama bango mikolo nde baza na classe te en tout cas cour moye te loko bazopropa bakota campus yango wana tango nakolela yesu na ngai Thomas Zézé. Oh, papa Nzala. Ça va? Ça va bien. Ça te calme? Ça te bien. Oui, c'est comme ça, on a de l'eau raisonnée. Ah, maman m'a camboté. De l'eau bimité. Na bimité, pas na bimité. On s'en moque. Yo ba yo ko lukoka ko zala kate. O zala kate toujours. Nazala batamusu na déplacer. Thomas Zé. Oh, papa Nzala. Santé ye hein? Kasi na ozala na bien. On a zaka na bon nga penza na banda oleka nayaki penza mpona vanda te naza na problème moko so dérange ngai makasi oyebi jour wana nazalaki mpa babijou mama makambo asali en tout cas nasepelani nango te oyebi ke nake koluke chez bango azalaki te baparent na bango baparent nde bapesi ngai kiti na vandi maman bayambi yo. Oh, papa na maman bazalaki bayambi nga bien. Papa yamba nga bien so na kei. Bapesi nga kiti na vandi nazozela ye. Maman, oyebi ke ya négligé nga ndinga osaka na te. D'ailleurs bonjour utapesaki ngai. Bonjour moko neti amoni mutu te neti aboyi na ye kopesa en tout cas na comprendre yango te. Donc isala nga pasi. No, abandi loba na nga no. Oyaka penza te awa. Papa na maman bazokanisa neti yo mobali na ngai boye na boye boafe na yebi te. Mais so beno koyaka te lobeno vuma vérité. So beno koyaka te albeno vérité papa na ngai. Ah bon? Ono mitungisa maboye. Nga bijou za camarade na ngai. Ayibise nga vérité alobaka ye na vie na jamais kokolinga mobali abota to mobali oyo aza na mwasi na ndako kokolinga ata mokoma ko te. Aboye abibisa foya bato. Donoza loko obota no papa. Ah namoni ke semi luka no mwasi mususu. Te nalino na yeba est-ce que kubota eza lisumu eza lisumu te mais aboyi na epo lelo we bokozonga okotie na ndako papa na ngai bokozonga na mwasi no bobota na ye moto ko bebisi vi na ye na yebisa bala mwana ndete oka kaka bato babake kufa na ngote papa na ngai nalobi na pesi ye numéro ya mwasi na nga Charlotte ya gata benga ye te abenga ye kasi atu na ye parce que nazoloba ndenge nyonso ali ko ndima ngate ya lobaki papa na kato tabaye boye loko pesa ke numéro seke na mwasi no bozala kaka po numéro yo mutu bozala te na mwasi no zo numéro na ndenge ni ayibisenga mama wana nyonso ya ba raison ti numéro ya mwasi wana apesa ngai po pona ye ba position ta musu ya santé ya mwana ye ba position ya santé ya mwana mabeza wapi mama na pesa ye moko mususu numéro ya tete ndula abenge na Suisse abenga ye atuni ye pe a confirmer ye ke bazalaka lisusu te momoni ke bambongo na sela appel PZB le abimisaka kenda ko benga ba connaissance no benga ka benga ka momoni ke za bien te
Maman, oyebi ya na yo comprendre bino basi boaka mystique. Grand frère na ngai aloba na ngai, Scram Wele, aloba na nga boye. Petit ngai na mwasi na nga mama Titi, poto lingana asali nga boye. Mais lelo bakoma ndako moko, baboti mwana bango héritier. Vina nga Scram Wele. Mais nga pe na kolemba te. Ozo comprendre, po pesa nga mayele petit basi oyo bazalaka pasi pona kozwa, bango wana nde baza vrai basi. Ozo comprendre, mais pasi na nga kaka ninga décevoir nga na miso ba parents. En tout cas négliger nga na ninga. Azande makamaka surtout kwa za serre, makamaka si mama papa. Mais papa na bango na mama na bango bayamba nga bien sona ye. Mais na yiso boy kolemba te moni yanza. Avec confiance au Dieu je te loue, dans ton sanctuaire je crie gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Avec confiance au Dieu je te loue, dans ton sanctuaire je crie gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'entends. Ah bonjour, Nico. Yo fana. Nazolamba na mugo. Na ufana na mingi te. Ah, yo talaka soke pana biso fana ga mingi te. Tika na teka kate. Papa kuluta zaki. Papa dimaki akenda hôpital pour santé de meza malamu te. Na solo wa bisa to ebite. Kana mingi te pe abdo bima. Kan fona epe ifona ke teka. Eko basi wa mitenga bilo ifona ke ngamona teka bilo na. Na awa kana epe papa kulutu. Kuna naza bien te naza leste. Papa zo tungisa nga moye te. Na sibelo ko boy ko ganga. Ko bala te. Na lia lo na ebo. Yo ko bala te ifo tika makele ana ndai ko lo nga ifo bala. Na ajino dia ka bilo ko na ko lo ba donc ezo etanga mala les na ndako. Naza maleste on a yeke senga papa kulutu na ko fanda awa. C'est moye o teza. Problème ça te. Yo tika la ko yebisa ena. Ah, na yebiso papa na yebisa ke yo yakia. Vraiment kuna na donc na lembi funa yaka ufanda awa. Na zetu aleste ça papa kulutu nyoso na olo awa. Ça va non yebisa. Ngala kina kwese pona ke teka. Ça va que ne malamu. Ah merci. Na lia ku bilo tene. Ata mko muso kolia kaka. Ah ita pana oti. Maman Mbote. Mbote papa. Bonne. Bien. Excusez, déjà ça te. Bon, azate. Aloba ika ati kama loba kaka na point ya ati kama loba kaka. On te dit on a le Maroya. Bon, en fait na éviter ce que koya ko yeju en salon au père azala ki makani salon. Wa ben senga le aben na le samedi na ya. To kana ke siko ba 15 €. Bon. Ça va. Pour ce rayer, je sais que Abdul Zambala, mon bala bien mon opposition, m'a beaucoup pété. À l'Ougagio, le banega bon. Je attends Abdul Zambala. Ah, dis-toi ce qui est morceau 17 €. C'est bon, ce rayer, je sais que Nazana, mon ngandana. Ngando wana alanda na kata nganda wana o ezomona na wana naza kati wana ha bobo santé ma po za dona yeliga ye koyo zanga na yo soma biloko yo bon merci OK malade.
Ça va? Ça va bien. Tu as la posa? Ya nini? Ah. Nazali ya litama oboyi. Ya loboko oboyi. Nyonso ezaka mboto. Oza méchante. Natali na wenze namoni oza te ebangisi nga na bi yango tokokutana mpe tokokutana te. Bayebisi batiko oyebisanga na nsima. Mabe o mikolo ozoya na lisusu te ozoya soki baretard soki ndenge nini. Yo nayebaki salongo eza mosala ezalaka ma bien te. Marché ezalaka vraimen te yango wana na profere na wana naza na ndako. Nafani na ndako sikoyo naleki mpe pa ndeko ya papa so nazali na rendez-vous na yo nakoki obosa te ngo nayaki tosolola ndenge olobaki. Ngai mpe nakobosana te nayebi nde toyokani kaka samedi na 15h. Donc nayemba mo 15h30. Nakomi déjà marché. Ah mpe basikra yango congélateur na baso courant eza te namoni tokodéplace na biso tomela pai moko mpona lokola tika malobaki naza awa namoni so na déplace ça bien te wana ngai na zero comme ça tokende sota ngambu toza mwa moko malili tosola kitoko. Elo na élève moi eza basikra wana te nga nayaki mpona masolo tozanga na tosola. On epesi nga courage ya koloba nyonso naza nango. Bon, nde tosolaki semaine passée nalingi yo vraiment tema moko vraiment en tout cas nalobi nalingi yo vraiment mpona moni oza vraiment mwasi moko bongi na ngai. Bon loko oyebisa ngai kobala te obota mpe te yango namoni ke tokoki kofifela biso ensemble eza mabe te. Bon papa ndenge olobi kaka nga na bala te na bota te sikoyo elonga nayelaki awa vraiment eza mpona yeba position na yo bala obota otomine mpona question toninga soki na bala obe na bota te. Bon omoni biso balobi na biso vérité ata eza bololo lobango oyo eza maloba ya bilo mfumu na bao na Berlin nde alobaka toujours vérité ata eza bololo lobango. Bon ngai vomona biso vérité naza marié naza na bana misato mais bon wana kodérange nango te naza marié na bana misato mais yo kokipe kutu makambo no ya kuna te nga na yo préféré kaka napesaka yo oyo oza Nzambe merci vraiment. Oh ondimaki tokoza mobali yango komisi Nzambe te nasepeli mpo olobi vérité merci tokomona. Mama Bijou papa pardon mais nebiso vérité so nasali nini bitikanga liboko nakende bosiliki nini yebisa mosiliki mpone nasiliki te nasepeli na vérité na mpo naza ya mwasi yango sepeli te mpo ngai tikanga nakende moye nalobi so ezaki oyo nalobi oyoki me ngai na kosala nyonso yo oyo kosenga na kopesa mama kosala nyonso mongo te eza wana namekaki na ngai namekaki nata soki ondimaka no mpe fana na yo namekaki omoni tesopela so vérité nakosi na nga nabala te nabota te nakosi na nga natalaki kaka soki namekaki na nga toye so na moto abala okolinge te nga nayebisa Nzambe mobali oyo abala na oyo abota jamais nakotika kolinga ye naolinga mobali oyo nga tokobanda na ye vi oyo tokobota na ye. Bon emoni likambo nyonso ebandeli soki bon ebandeli fo olobaka vérité so bokomi na suka elenge moko ekoti bino epesaka bien te desala avant kitoko te donc nga na préféré na ebandeli nayebisa moto vérité soki akolinga nga tokei soki mpa koboya nga tokati papa eloko nalingi mala yeba suka oyebisaka kaka vérité moko obala sous soit obota yebisaka na ye. En tout cas Bijou oza matata bon nakozala vraiment clair mpona alobi vérité ate eza lobango maka oza kitoko mais naye so vérité po vérité na ngai yango nde esala bolingo sokende liboso naye so vérité ozala clair en tout cas naza marié naza na bana misato omoki oza aventurier naza aventurier te namobenda série nazolinga nde po Bijou Bijou mais finalement naloba ya sono osepeli te naloba lokutu ngana matili système aboyenga bene atenda di titre yo kumana kopena hotel ye madilu système ada pervier abwaka yo bonga donc atali yo bene Dadidi Kamala tetina nga moko ko agolo ba ngai te mabe na stabilité le bana madilu na stabilité na télé di titre bena poser nga ndenge niveau ça va papa ndenge pour critique na Mariano na sala mo ba champion Daddy
Moi, je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Au début, dans deux okola. Les deux okola, Amio a qu'il y a avant la poto na Bruxelles à Oumeli. Crispé à Nelly, il y a moi c'est Monique Dem. Au début, il y a un aéroport. Bazar gentité. Donc, ce qui va y avoir, ça va on garde d'idée comme on a pu déplacer pour na bango. Bazar gentité. Bazar gentité. Va y avoir bien na zala ba difficulté na kisasa. Même na zala mbongo, biso na kisasa to ba rare zala. Bon, ça va. To komela, ba nabi ke ba koya, to ko sepela. Ça va. Dis, photo où sont mon camp, photo na ya. Ça c'est ma grande sœur. Mais na zala ki na puiti do na tamla na photo sœur na ngani école tete, na tamla na ngaka kisasa mbimba soke baby. Il faut quand même se voir. Ça c'est ma grande sœur à moi. École tete. C'est na tsaki awa. Tu vas aller na puiti papa. Na pour donner au même monde. Hein? Yo garder le talaka non qui fait dans ce côté. Vous allez na ya mongo joli hein. Ah. Nicole tete. Londres mais là on va pas mal. Moi tout bien ensemble. C'est na ngai. Papa non récupérer quoi. Ça va. Tout route m'ensemble. Tu promets c'est. Mais là je vais marier. Et mais ngala ke aéroport. Na ko raté arrivé à. D'accord. Merci pas né de te comme. Ça va. Combien? Oui, c'est à 2500 Maman, voilà. Tu n'as pas la tête? Ah non, tu connais pas pour pas la tête. N'a pas la tête, bon, la cosa. Oui, mais que les gens tell you, ma cliente a une bêtise. Pourquoi la autre bima na couvent? Oui, la autre bima na couvent. Ma parole nga bala bino fona bala na bota. D'ailleurs na monyo ma cliente bêtise au monde donc batu baze belé. Na l'équipe baronga la bino, na soma pas moi na moitié. Ya so que le bala tena. Bala te papa. Ce n'est pas possible. Oh non. Donc Nzambe penga la kisi. Donc vous tapez ça qui au combat bijou et l'or. En tout cas le bien au pas bâtiment. Il y a solo potaté. Au balate. C'est une bonne occasion pour nanga maman. Ndenge na zaboye na balate na botate. Il y a solo wana. Chérie na. Donc na lulio ben na kata motema. Il y a solo ben na maman balate. Na balate. Le ban na tata le ba moko ya solo. Hein et ça na moi ndenge mo. Tu veux pendre au zape zaboye. Maman, voilà, ça me fait beaucoup de plaisir. Et Seigneur, Nzambe merci. Nzambe merci, nous avons grâce. Alors, moi, c'est nana, potate, nana, balate. Il y a seulement moi, ça t'a mon petit chéri. Bah, ça t'es papa, on va avancer les kiming na kina. Eh, on dit que nous devons décevoir, yo la, on a sambe là. Donc, mais la zone du matin, que m'bale roi yo, à qui on s'en moi. Maman na yebiso que na utina couvent. Papa na ngai ba lobike ya didi kambala fo boto sala foye na yo na lukaka na luka basi na église ba kambe kombe bene muteme petit kaka donc makila na ngana yo kutana mama ozala numéro portable wa nga za portable te bon nga za portable kate yo moninga boy na za portable te moi sur ma portable hein je peux sur numéro na ngai merci Soir. Numéro Nangangwala. 98 33 53 70. Ce que apparaît. Ah, la personne a bonga au tchaba carte noso. Bengangai na peso rendez-vous tout le monde là. Ah chef non. Oh Seigneur, tamba moni singa pena donc. Makamu belé na vina yo nzambe. Donc oh nzambe na pamasi. Ya seulement mo balati. Voilà sina lobité. Na balate na botate ni ngomoni. Maman même chose na ngai. Na balate na botate mama numéro na ngangwana soma pareil lobby bengangai na opesi rendez-vous oya quelque part to monana to solo la oyeba makansi na ngeza nini comment bijou oh là maman biloko nyonso ezo coûter combien pour exemple il faut na ça bataki na mutu roma ezaki supposons sur na peso $500 ko kana bon 500 et 2 ko d'accord na limite nyoko ama maman nzamba kela okitoko mama donc motema nanga pende beti pana yo benga nga mama na nikolo ba mente biso bato zwa chance ko zwa vite mais ça na ko ba te mama nazala uti na makamba basango
Ça m'a permis de mon amour si à financer. C'est bon, on t'a pas le coup. Bijou, vous connaissez comment c'est? Ah, na salamo ma quelqu'un, na zo pe sukanga. Na zo pe so mbo on a eu so. Oh, t'es cara, d'accord? Merci. Ça va te sanga 10 minutes. Je viens. D'accord. Oh Seigneur. Oh. Poussez vers Dieu les cris de joie, habitants de la koza te mama nde naza esengwa ndenge wana nde omoninga boye matunanga nini beta mama nazwi mobali ya vi nanga nde nabanda kolobi biso te mpona noluka mama nakuta na mobali moko oyebi ke makila nso te panzani ngai na comprendre te banda na banda donc banda nakuta na mibali nano esalemelanga bongo te wana meza ya nzambe mama mpo makila nso te panzani nga donc na comprendre te namonika wana aza mobali ya vi na ngai mama nzambe ayokaka prière mama fukama babolongo na sesenga nzambe arépondre nzambe arépondre nasambela te yango wana nayebi so boye omo loko osepeli kozwi ya yo nga mpe naboyi te nakamaka nyo me na osenga semie yo loko osambela komipesa pa nzambe kokota mabondeli abala te abota te me mama nanga konseka po kota mabonde po yoza muta nzambe oyo mutu opriyaka kota pendo ba nzambe na ngai nasanga mobali aso azanga eza isusu wana mama nakota mabondeli ndenge nini makila nzoto epanzani eza de asini ke aza mobali ya vi na ngai nzambe bando bondela ntango midi pokwa naya pani biso toketambola question kosambela eza lisolo na te mama esengo naza nango wana aza mobali nanga mama samtu nanga kombone nani dadidi kambala tapi rouge mobali ya vi nanga azokumisa bosala biso da ndako amemio na ndako mama boyemba ndako to ezanga naokanga te okala mingi te naoketala naomona ndako na ye mama kiso ndako mama po mibala ya kisasa bakosa na bango mama wana akokosanga te po aza mobali ya vi nanga nazwi mobali kota mabondeli yoke wana nake na mayo otala mwa bilo mo boye mama nasomba na mama ngake somba bilo mo kuna te okutana sambela kaka kota camarade nanga yobe sambela po na ngai ye bona sambela libala elsa Bebeto! Yaga. Inzoto mubangi. Bebeto! Ma papa te. Ukimso mtumbangu ya papa. Yakuti lelo yunde kune yoku kandi tete. Papa ngopi na comprendre ite? Mama na yosawa. Azam na shamu. Makila. Makila. Yaka nini wao? Banda banda usa vuti. Shalaka lelo yukala wana. Wanya nini chibongo? Makila. Wanya ni yo tingongo. Ukende kuteka te. Kana yebi. Na monika kanso la tebela nazo ko kisa. Na yebi. Kanso kwa linga ki. Soko ukende. Lelo wana ukendele te. Me lelo akere tare. Tala kana no to komineze. Sura musaka ye suki la moke de terre. Mama à Paris na Elena. Oui allô. Ah papa. Robini. Ah papa Robini ni. Ah on se comme déjà kuna na oya kasi siporo. Donc peut accorder 10 minutes na okoma wala. Ça va. Bisous. Bisous. Papa. A changé. Ba. Matedi kelele wana za kusulira. Aksizi pensa. Umuni ndega mwana komi. Na kulubali sisi. Bofungola mise. Sikuwanya kuteka nyiyo. Eni Robini. Kewa. Mazoya na kim. Kuteka te. Mwana kampango. Dikelele wana. Akuboka ngo na nyamu nini yango. Wanya Robini. Biloko de bana kisasa bakoma kotambula nango mikolo na mabo. Mama. Da,
mwana ya mwasi ndeza bofa za kuta na mutu mo ba bien pone nga changer yango te ma dikuka mama ba portable mama yesi azabso maputo ah mais c'est ça les cliquer na ah mais que ba kuteka iza tatene mama ah ta bien kwini bonu senga tani bo benga nga shi bonu senga otala malamu bandeko nikamwisi ya minene tozala tabagundi nzela koyuna na kambakamba bolingo na ye nakisi nzela ya kolanda ya kotambola nde kati na sembo bobeko atikela biso ejalese bolingo inga moninga na yo lokolo molingaka chérie. Ça bisous. Zoga mbote. Je connais place. Ah merci. Boni maman. Bon naza moi bien. Nzelo wuti ça va? Ça va mais moi ma graisse. Non kodio kama te na biso tala. Ndalinga koloba pena mingi te. Mama na makambo ya mbongo na yebi yango. Bientôt makambo ne soko sila. Okoma na mutuka. Soko lingoza na chauffeur yo. Soko lingoba no mema yo kaka. Konyo kama te chérie konte na ngai. Mama konte na ngai naza aventurier te. Songo mama okana te na vie. Hein? O Mélanie. Non mais la sucré mais na sepeli ko mate place au bengi la téléphone de awa. Sina ba geza bar na ngana ya te pour la sina komi. Wana sorte mais ça écoutez. Tala. Na bengi pour peut-être pour na natanda. Moni nazaki na facilité ko bengo de awa pour na uti epa ya dodo bandwa yango pese facilité ngana bengo na limito awa. Konyo kamate chérie compter na ngai. Hein? Bah le secret mon gars. Attends que lobby. Ah bah il a réussi mais attends que lobby au bal na mais au cause quand même la place au fan dans pone be mingi pa na oteka na bar. Hein? Ngala za se na biso ngala sambela. Ngala kota ba bar. Nzomo. Na lingi me mara place yo fan dans comme ça to so la bien na bar. Pourquoi sina comment na ba ipete ke awa eza bar. Ça ba na ngana ya. Non chérie, continue ma lobate. Ko lobano oh Seigneur. Zambe merci ne repèse moi sur le. Donc quand nous allons maman le bien Mélanie. Quand nous allons ça me fait beaucoup na zuzanga même maloba. Donc nous salanga bile non. Chérie. Vous avez raison. Dis petit. Nyana secret moko na verre hein. Non moi na kele batikara ko non c'est pour le fanda. Non maman écoutez, même ngala melaka na ngai te. Hein? Omoni ndenge ba papa ba lobi nga non nazo moi lire ya baba ndenge batu bazala nazo ko komela te. Hein? Et ça rapporte na vani na baka batu na terrasse na libo na tiata moi bon na gunyo so nazo mona ndenge mo. Bon comme le lui makamanda ku esa nga 3 jours. Hein? Na obenga yo na relaxa yo ndako na ngapa na banda ka compter na ngashi. Shit. Donc nazo ngo be au fond de mon cœur. Eh maman, na ondu pe na kasa motema na ngai. Donc on a pas ventilé. L'esprit bien. Donc na ondu pe na kasa ke. Donc pesa nga 3 jours. Maman. Sino moni na zo insister mais manga na ndako eza na tina. Bonga la kana na vie na nga. Na otika olinga mutu abala te, ope abota te. Nanga mbali oto bananga na evi bonga pe na bota te na bala pe. Même idée maman, quand na vie na nga na bangi na ko jamais kozwa, moi sur sa bota, moi sur sa bala. Non na bota te, non na bala te maman. Comptez na ngai chérie. Ça c'est pour toi. Nous sommes pour relaxer bolingo. Parce que 3 jours, na relaxer pas inga na vandaka. Pour nazana moi misale belé 3 jours on a le vie, ce n'est pas pour rien. Donc nazana misala na biki nazaka quand même muda faire, pas ina salaka et on permet de traiter les msuna zo mwata ya komemo na ndako. Donc natika un peu libre pour le dimanche né na zaka na ndako. Na robenga yo dimanche ya mona. Eh. Ouais, on cansa. Kamba la date. De la République. Ça va. Bien papa. Fanda go. Qu'est-ce
ça va, calmez-vous. Bon, il va faire. On va faire les autres temps. Oui, que na fani kaka boye. Coup de fil. Oh, non, va y aller lobby. Patrick Bodé Boyimbo. Na Marie Roufou va na Melena. Ah, Marie. Voilà chérie la ngaji. Marie. Atuni babi na boni dadi. Ngabi no azali na yetu mona na kana biso. Oh non, c'est dans Jimbo. Oh. Oui, vous connaissez to ya kilobi. Ah, bon ça va. Marie Roufou. Patrick Boudou na kama ngabi. Bon yo numéro na ngapena ya pare zo bosa na ngam. Na rappelé benga na 98 319 314. Oh menga na teka 315. Oh, ngabi. Donc rappel bisala. Ouais, ngabi ndenge mona dadi abalula kangai. Bon, papa ngai j'ai un problème très sérieux. Ils s'appellent la sérieux. Il s'est qui OK. Je vais dans Utakawa. Akina Mariano na mona mwasi moto oyebi. Papa mona mwasi wana na lingi na motema moko. Na kokoteka docteur boko na ngatu wati pona bana mona mwasi. En tout cas na ko manquer jamais la fille. Papa na yebisi yo mwana mwasi wana. Non, super. Oyebi. Aseki na ngelo moka lobi. Dadi di kambala na lingi yo me pona lingo na kati ya cœur. Fa mona place ngana bangaka. Jamais na ndelenga na za mutu munene boye nega monenga na kokozanga place. Na beti mutu ka dume. Na meme na ndako j'aurai des problèmes. Na kokosala nini yopesanga idée. Donc c'est pénible na makasi. Donc ce qui n'a raté mon avance wana ils en étaient na mi bomi. Bon, ngala le bibi. C'est un problème à gravité dadi. Yo za mbongo. Yo za mbongo problème à gravité. Et puis madame na akoye bana été. Yo za mbongo soule ndako. Même ndako chambre, même ndako deux chambres, c'est pas un problème. Soule ndako dit. Ah, quelle idée. Mais bien sûr. Aujourd'hui quand ndako occupé yango, occupé la Congo se présenter de balier au tiers sous kuna problème zate. Mais papa malheur ezaki mbongo ezana ngo. Moi ma commissionnaire comme moi makambo belé na 3 jours non zonda. Oyebi nanda ko yoko so. Ayebi ki yozana moi cité. Ayebi papa na yebisi na bota ko la baladi. Ayebi ko zana moi cité. Yo lobi dans 3 jours soko ko zonda. Ko zonda kuna yo occupé yango. Ozui photo na yo. Otie na kati ndako wana. Voilà. Donc, non, c'est un type sérieux. Donc, à ça, moi, c'était à mon photo, et puis, le on a gâté. Et c'est moi, ça n'est pas la boy. Papa, je le vois là, maman. Idée là, extraordinaire. Voilà. Bon, papa, comme la ligne, et puis, tu sauves idée là. Pour le vendre. Na idée ndenge ozolo bawana na yoki nanga. Bon, ce n'est pas un problème pour na idée. Ozo mona ko idée nanga yo bien sûr, mais en tout cas dissiper na zoki nanga place. Ah voilà. Merci papa Johnny. Comment soki na yo braza? Idée ngambala moko. Utikiri nganda ko comme ça na moi cité. Na zu photo na tie. Ngale yo yana lukili yo mbongo. Ya tout na usido na remplacer la chaîne de télévision na yo bulo tout. Donc on a passé au monde, on a tiré la ndako, on a qui le susu. Donc on a parlé la bloc des alliés. En tout cas, on a passé des régions là ça. Donc tiré la ndako, on a vu photo. Oui, que valait la bloc des alliés, ça fait $2000. Problème est ça papa. La ligne là qui peut voir sur comme dire qu'on est déjà bien, on sait pas là. Sur la monnaie. Ah vous voyez n'était pas. Parce que non ça la moi micro, ça va une décennie. Voilà. Donc ça la va la poter bengo. Allô? Avant qui message na on rappelle Hermoko. Ça va? OK. Papa ngaza sur la temps perdre na kena kanchilo déjà moi quelque chose pour moi la kinaza déjà les camarades na mutu vraiment. Na on s'est permis. D'accord. Na on s'est permis ngayo ngana kotika yote kama il faut na aider. Na kotika on est wana. Gol. na ke bombe oli kambute na problème il faut lelo na so mbali mo parce que lelo donc na yebisa ke fona mona place afanda lelo proposer il faut fona kende
namona place aza nango soki omoninga nde na bongai boye naokipa na ye nayeba ndako ne place aza yaya so eza boye eza bien omoki babota biso mibale ngaka babenga bango sheke mama nyonso nasa bamona okango vangi wana lelo so obali mobala bien eza esengo ti presque bakamara eno nyonso nana pamu ya na bala aza pose aboti pourquoi epoko obala te mobali ayo moko vraimen comme odesidaka na lokola nzanza olingi ete soki okutani comme omoni aza bien na souhaite ka de bonnes choses en tout cas aza bien po abala te ndenge kanga na loba na obalaka mobali oyo abota te abala pe te ye mpe aza bongo yana napesi oka de bonnes choses ka nzambe asunga poso oyo obonginga mpe na obongo bonga nake na ota ndako na ye kosola te malamu mbongo wana mpe akotosaka kuwenzi natiki kwa mesa na bosa yoyebisa oyo pesa bosa wenze bolamba lilo sava yake bien osi ale moto ya mowayo abanga lisusu mobali te bandeko bomopapasa mosala na bango nini si bonso balembi tobotaki bango papa chéri banana naza na masolo ebele kosola no lelo moni ndenge bazoloba na bisasa mbongo eza malamu te me mbongo eza nango bien malheur kaka moni naza invité epai ya Mustapha Tulanda abengisaki nga na France comme bazalaka sosie na bakopelaka mingi na café Chimanga bina bana nano na Londres et puis par après nakende na France kuna moni bavisa eza facilité mpona kozwango peut-être lelo nakokende koumela mpona nzela visa même il est 2 heures du matin donc nakozonga te peut-être nakolala kuna ntongo soki etali nazongi koto non okomikala likolo oui akiselone papa Johnny Kambala tapis rouge papa la ngai non ça va mais bon on fait cela on ndenge na France non papa ça va calme ali na sepeli nde namoni na ebike makamba bien ça oui nga na ye mpo na yo baservice nyonso yosengaki ngai oyebisaki ke non papa nasengi yo boyeboye bon naza prêt s'il vous plaît costume ya noir bimisila ngai oyo soki ozolanda makambo ya visa basakanaka nango te zwilanga costume ya noir na obima nango nde azomono clair te mais nazolanda makambo ya visa banzelo oyo nazona ya visa asenganga nakutana na directeur na affaire étrangère mpo toswane makambo wana yango wana na bino naza mpe nasali yo baservice wana nyonso papa mobene nga nana non ozona plainte wana pourquoi comme ça papa oyebiki kusana ndenge ezali wana makambo to eza intact ndenge osengai ngai nayebisi yo kile bakle ezali opesa miso ya madame te ensuite oyebiki soki tosali opération wana ndenge osengi nasengeli nyonso na natikeli yo bafever nyonso mais sans oublier peut-être lelo soki esalami melobi moi je dois voyager nafona kokende brazzaville soki temps epermettre parce que batalmane bayaki oh non papa yo pourquoi banda poto bakomisa pala nalobi moye te ni bokasongo na mwasi na ye mkd kasongo namona bango amelta baza na brazzaville donc kapona traverse pour elokoza bango okopapana na ankene jean 120 abengaki ngai alobi nini abidi adidi kambala zala kimia mbongo za koya ngai bino ozanga presse te mpona kotinelanga mbongo ngai moko naza koya na poto mosapi bango veste yango ekolokela na libanda bon koya nango lisusu te tokenda biso papa osiroki lisusu makambo nazolobaka yango okomaka motema likolo mekosinya tino fo oyelanga ngo wapi yango ezalaki pousse na so bandi kobongisa okenoka ndenge tikala yo tikala kolata papa tokende yo obiki komona ambassadeur bo ya mboka mosusu yo monaka eza facile
dame. etikela na kati ya sac na voiture Ah, tout juste maman na ngombe ma voiture à dépôt ba diable ba legi mingi ozongo na église na ko ozoka makene na tongo bo église ina poko bo église leo nyo sur église na to ko mona ndako mbali na ushiri na ngai mena liba fantik tena lingo na motema moko mama na so compter na yo pena to bala na to bota ozo comprendre moi na fsali bosse to ko pesa kombo tabu fatu Belgique mo bima ba kamwa tena zo sema kama brete ezaka ndenge ozoloba wana ote mama mnazo donc pesanga confiance lupango yango oyo elakawa naomona etikaka voiture kuna mpo bayo batila ngai mbongo kwa ozokomprendre yango nakoma olakisa nanga voiture na bapolice komoni na bacontener bavoiture ekoma olala nango wana ya komona ndako ya mobali na yo pa yo kovanda pa yo kosala misala nyonso na vie comprendre mama nayoki papa ndako na yo yango shiri ya ngai chéri voilà ma maison ndako na yo yango oyo ndako na nga na vandaka ndako tokovanda na prenez place mama merci prenez place ndako lisusu ke tomi nango oyo tapis rouge navandaka namoni en tout cas nanga charge mo moke mama ça va ya soloko nzambe merci nazwi mobali ya vi na ngai ye yo mpenza te mobali ya vi na ngai nzambe merci nakoloba esu ndenge nzambe na ngai oyo mpe mobali ya vi na ngai mobali na ngai moko nzambe nzambe ayoki vrima priere na ngai nzambe na ngai motema na ngai ekiti nazwi mobali yanga moko merci seigneur chéri pourquoi oza pressé mpona kende na umeli te ata yo moko nayeki banda kala ti nazonga ndako papa koloba so nazongi retard koloba mingi ma chéri je t'aime beaucoup nazongi ngo mpe na kati ya cœur chéri nanga konte na ngai tokolala na biso ndako na biso yango nalala poigne ata yo moko comme presse boye poigne naza déjà mwasi nono oki olala te fo nazonga fo nazongaka ndako mama pourquoi ozodecevoir ngao na decevoir yo te papa koloba papa alinga te nabima naumela aya osilika pa bon nalingi napesa mbongo lobi ya kolamela nga lapin ça va esaka mbongo na oya lobi na tongo yaka eza ndako na yo fo ya kokombolaka ngo otyaka ngo entretien quoi ndako ezalaka propre saka soki etikanga te mais elo moko nangi na biso ya très important omoni comme nangi na mwasi te nazwa photo ya sere na ngai nicole tete aza na londres ezalaka nango mpo elongolaka nga basusi ya makambo mosusu bia biso omoni photo ya zala na l'action mpo ecreye mobulu te na foye na biso quoi voilà ma sere nicole aza na londres nicole tete mwasi kitoko donc soki omoni na kati ya ndako fo luki nango place ça va bon na bongama na kinetika yo mais lobi nalingi bon nakopesa kaka mbongo nafongola yo moko yo lambi na yo nga na oyaka ya kolia nakeka na mbongo bamonala nango comme ça na ntongo nake wenzi avant na yaka d'accord chéri konte na nga na kobala yo yebisaka dia na famille ki nazwi mobali ya serie dadidi kambala tapis rouge moto soki tomina ça va chéri allez bisous mpona nsima te yoza presse bino donc kaka nyonso ozosala mpona balombango nakobalo mama se obalango olembango te papa me oyoza presse mingi bon zana lata saloki
Lokito. Lokito. Petango. Petango. Mama gula ndavula na samba. Mavoti ngabadala lati. Uko nalala kuna ko? Mama papa ete. Bokele kulala. La passe pas dans la rêve pas goya. Mais bien. Pourquoi vous dites que vous faites mal? Ah, Moussapi. Otiki ndaka kufungoma uzola na karape pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez on dit pour vous c'est on doit faire. N'est-ce que vous tenez na ngoma na lelo? Mon goyo kwa tiba ero bana kuba ko kula ba fandi awa tiba za pafanga na tiba kula na sha. D'abord dike ba kura bisa ces arçons malamu te. Ce qui te go ekufi. Hein? Et pose le tika pour te poler somo yina kotia. Karate comme na mwanza malamu te na za ko. Dikanga bunda kwa. Qu'est-ce qu'il y a? Ugenda kutamba ngane na kana kala po. Bote na biso. Bote papa. Boni papa. Ingeni? Papa. Matise bilanga Na yoki papa. Le bata linga pona yoka bien te papa. Na yoka munoko na malamu. Nda ko busa malamu. Toza malamu. Yangwena. Fuye baka munoko yambuka. Biso batate ne bino tawo biza kukola. Munoko yambuka yangwena. Lango uyu tubandali mwenyewe. Wanda. Merci. Makila mwana kodi Kama nyama ndefu. Papa leki na banti awa na kuumela te. Papa mutatini ngana ya epa na bino. Tata nye yo bilani. Boye nzoto za makasi te makole zo tungisa ye. Abeli. Lobi bijou ayaki na ndako. Oyanga. Ayaki na ndako pa na biso kuna. Apesi rapport nyonso. Makambo yo ozo kosala na kata ndako. Kofinga ye, kolobana ye. Yango na papa ye moka lingaki koya. Lokola nzoto za makasi te tininga na ya pa na yo na eba. Qu'est-ce qui se passe au juste? Papa okendo bana kolobana mwana na yo makambo kuto koki kolobana yete. Makila. Yo kini mwana ni yo. Komi ukendo koshi nanga makambo. Papa, yuza mwana. Makambo itari yo te. Tatenye yo, suki atendi yo. Lubani ye. Ye mogwa kame teme korine ye. Aya kusita menyenenda kunyangai. Mais papa leki papa nzoto za malamu te quand même nazamona mokite. Bisu pende ngazwana jamais ka koko alonga pa na bino awa. Aya ka pa na bisu pa lo balukuta papa. Yalo biengo. Pungana ko kusuna yo te parce que yuza mwana. Tatenye yo. Mbona kuzwa makasi. Utungama kwenda kukendi kuyeka mina paniye na kurubane yenkani yifwa bizo kukamata makorone yeta wakende kulo makambo kuna Makila yaba kusuba ke koloba kuna pa bilali yo kelisa ke koloba pa mutu mususu alobeli kata kulutuna ye siko kelisa ka ko yo banda ko bisana sepela kina vraiment ngashine lobi mais papa papa le quand même azamona na jamais go bi miselema lo bande ngwana ne lobi bale yaka malembe papa bizuna azini yende nguza kuluba wana siame ako kufuande nenda kuna nga abanda kudiaba fufuna nga fuensala nenda kwa libala nini ye miko yao isagere ça va biso atele malabala bala ke ko sene libala na bato aleta na azini yeziame asaka ramona le usaka na nzambe seke famille yo baladi sa ye masque de veillesse papa bala ngala ke na ngai na obisa papa ke yo mo lobi ko zoya na ndako yankwenye mama ngala tiki bino opesa papa mbo akende kufunda kaje ake yebisa papa na ye jamais mama mote papa na iba pe communauté mama koma na mama ngoma nani bijo azai
Bon, bijou vraiment Mikolo azoya suspect. En tout cas, ça lui Mikolo azoya te bon. Azobela te, faut que azobela biso photo yeba. Mais en tout cas, azoya te, azo sala ka soto te ke li kaka ye na ba poka zimbongo na. Mais si peu adresse la personne à victoire na yebi victoire mais numéro na yebité. Bon, adresse la banque ça un peu facile kaka à la victoire 17. Ah, victoire 17 hein. La victoire 17 c'est que on a ko komona no. Est-ce qu'il y a baladé à solo? Il y a baladé to yeba. Là pas la banque vraiment. Pas la banque ko, pas la banque. Inchallah dans la semaine na yo. Inchallah. Assad. Merci. Bon, d'accord. Victoire 17 hein. Benyanga. Nazaki fait loin. Merci Souve Souve. Bayebisi ngai na gene nyanga bolingo ya suka tenga na bi. Bonjour papa. Oui. Bonjour. Bijou ça. Dépêchez mon que ma sœur vous méritez. Kuna landia na wuti kuna wenze pasa teka ba isinga bikwazo teka taza ndako. Yango na ipo to kutana. Mon cas vous éveillez. Bon mais attends. Babette. Papa. Ya gagné tout que vous faites ça. Akumi yene yete. Fala taza kuja. Papa baba za vous éveillez. Ça papa konye fuanda ouais. On fa na ta goto. Te au moi ça y est kangambo. Merci. Asa oui papa. Nalobai na ninga mabete. Te nalobai na ninga mabete nalobaki nde Souve nyanga ubali ya gene nyanga. Ça va merci nakati. Benga na soir. Bonjour. Ah, bonjour papa. Oh solo moi na pisa bonjour ezakite. Viens nganzalos. Bebeto. Vile ni ko ba kumishwe ilala. Yo mabela yo ndo ndima ngati. Te yo kana ebisa yo. Ya liboso eumela ikabe mozwaki. Osepelaki. Na biso ya ba tuko ya tiktan, opesinga mama, ba jono obi na rater conseil jouant. Telaka des grands bien de la forabe. Na okensinga conseil te telaka faux pat. Bien te, ça ngamba mo yo yeba ka yo hein. Ça ngamba mo ko. Owela note dimanche. Viens ngaba dimanche. Hein? Bebeto, kobanga te so na promettre dimanche hein. Parce que na yebi ki na kozwa makambo moko boye samedi dimanche sans faute. Papa promesse on da kwendo baile la sœur nanga. Yo depuis ko so a so disant ko ba la sœur, mais ma promesse te vient nanga. Excusez-moi. Nani, comment on est? Nga Bebeto. Yendele qui a bijou. Nga petit sœur. Na mozo le la toba. Et vient nga promettre nga mo la mo fana ko ta concert ba o umisa. OK, concert ngo lelo. Ba iza lelo na pourquoi ngata na ratango libabeti. Ate osepela na robanga note. Ebinga. Na biote. Bon non to yoga ngate. Viens nga présenter tinga nga oyebi déjà boyo. On a c'est ngande peut-être inchallah dans la semaine na yo. Comme on a Abdul Nzambala mobala bien mon ko gentil maboko pété sur les ailes. Viens nga comment play hein. Ça là on peut tout monde, je n'ai pas la. Nga maboko pété sur les ailes. Nga za mutaba la kate ke na la kayo pe. Comme un conseil ma. Viens nga Abdul, maman nga na moni de la forêt ou la. Nga za maboko pété sur les ailes. Na za te ko mutaba la kay bele bele. Ba semenge na bien bino yo la ki ka be comme vous. Vano. Bon avant comme so na tina ndako. Mais bon c'est là. Ya solo. Na za maboko pété sur les ailes. Donc banga note. Ah ya elle. Ya biso bakala te fa na comme nda umela bakala te fa ya. Na lingi donc avant to koma fin du mois donc présentation déjà. Le dimanche en tout cas au lieu de 5 au soir 15. Vienga zanga problème tata ba sambo pianga nelanga na kota nga ba. Betinanga. Oh viens ngai. Nga mobali a pesa kambala mo ata 5 francs mais ko mobali a raté ko après une semaine au pesa. Ouais mais ba le konzo. Biso ba le konzo te. Biso na préféré na pesa nga ata 5 lelo 5 lobi ezo kangama. Na minute o pianga lengi mo pona bika na minute ya la samba vraiment nga. Na lakio, Ceux to sali mariage. Ba ngai na kotika na photo mais ya na tini na photo pa Simo Dimbo na France. Borozela ya meki top. Donc aza ngba ba konzote. Ya solo. Papa. Na kati maluba te pardon bolimbisanga. Na ba monto zotanga opesela ngona ba bazon. Ba robo la. Eza baza pa pamba te ma papa. Te na tuni. Eza baza te wateka ba 500 yo mozo tala. Parce que banda na vandi ya. Papa nga azomona yo te nazo soane na mutu. Nazomona yo te pardon. Excusez nga na yo. Na lobo pete. Mais na lobi soki na lobi boye parce que banda
mobali ekonzo oza eloko te yo za sango to na barongo bino boye eza bazala tika kaka oza eloko te bavese okuta biloko apanga pambo oyebi banda tovandi awa nalobi eloko te natali yo kalme oza na nini koloba nalobi nga aza teti te na boye ndenge oza esinga aza mabe bamonta ozotanga olatele pamba malongo eza nango te boye ndakombo nanga nzamba nataka banzamba sikono osala nini nga naza na mbongo mingi totanga me nalataka kitoko koleka ntango mosusu ozomona mpo eleki nga na mwetaye na matiki mpo tosola no malamu te omoni ngai tanga nakomanke yo nga nasanganaka te nakomanke yo oyoki taba misusu nakokotini kokwe tala papa soki nayebi ye kutu te mbali bosa mama nasengi pardon banda na banda koyawa olimisanga mama pardon mama nalobi yo yoso nani na bamvoyela boye wuti wa mbali liboso na ya ngono azoprovoke nga papa biso toyebi yo te moto toyebi ye yo toyebi yo te nakobala nani bijou uzana mobula bayaniki tala bapeti mosusu abenga ngai yo papa olimbisanga moke nakobeta biso oyo natiaka motema namoni mpe mobali moko tosinga mpo badibala wasadi te boni kutukusanga boyeko mama banda na ya awa nayebi te soki nasila makambo to nayebi te soki nafinga motu me nayebi te sango aye wana barobe na ye abandi koprovoke ngai me ngai nalandi ye nakolakiseke ngai naza teti bolimbisanga te akoli kofinga ngai te bebe toyozo permettre moto banzamba nani akomake ngai bolimbisa ngai te nakolanda ye mama pardon nazaka respect non nazaka nazaka respect nakolanda ye chéri olobi nini naiki ozoka oketikanga naoketa bakamara na mo fai tozanga na yo bon moninga marie na longwakisa yango tozalaka na mwa baréunion na biso moko biso bato toyebi makambo ndenge ezalaka ensuite ogindinga na georgette basima babengaki ngai donc je crois soki na longo wana okende kotala bango po bakutaki poto ngai eza na relation mingi moni biso basango bato tokataki tosalisa nzambe kote wana tokomisa nzambe kote wana tosala emema biso na barelation ebele donc na permettre otala bakamarade na yo sokosilisi nsima oyo ana mpo katomona ça va chéri nasepeka toke biso mibale depuis likambo olobaki na nga wana nasepeli te ozotuna nga soki naza ekolo nini donc oza na confiance ya maloba na nga te nandimi te mpo yo oyebisinga ekolo mosusu camarade mpo oyebisinga ndenge mosusu mais papa Johnny yo kasi nde tozalaka wana tolingani mokili ta so nalongokisango nalongo pamba te makambo eza ebele biso totaki bon peut-être yayebaka nga nazalaka moluba nga mona ebiki naza mokongo yango ekomi na bainquiétude mama bakongo bazala pembe oyo eza pembe baluba oyo oza nango soki naza mbula moluba yo obalanga te efodesanga ekolo no vraimen vérité ozokosa point oyo aloba moluba oyo aloba mokongo yoka d'abord nkombo na ngai dadidi kambala tapi oyo ntusuki tomina yo moko ocomprendre te ke ekolo nalobi eza ya solo eza ya ngai moko et puis papa jone oyeba nga pourquoi ke noyebisa yo bamakambo bon betension nini nakomi no yo oyebisinga aza camarade intime so akoki kosanga te alobi vérité bon nakopesa yo numero ya nicole tete ya tabu fatu bandeko na nga bango wana obenga otuna soki naza ekolo nini tu es d'accord avec moi apesanga numero na oboya d'accord po tokokenda biso tobima nzela moko ça va mais koteke nakobala yo nzanga bien boyo ozomona te ndeni namona ndeni mama nga aza dérange awa na nini nzala nzala te
azoya awa lobi yo ozaka mwasi na ye alaki aso jour nini anayebisi na nayebisi evete koloba kobala mobali abota te abi ozaka yaya kokangama kaka akokangama ti wapi mama nde naza awa nsi nazwi mobali ya vi nanga mobali oyo azosalaki nazala ozomonanga ti soyebisanga naomona bachangement babali mobali yanga moko ya moto te abota te abala pe te moko yo oyebi ti nayebi de obetelanga ya yo moko vraimen oyo olingi na motema mama histoire eleka wana banzalanzala wana balemba koya awa nga mpe sinayebisaki vete na bi akane te po sozwa daya mobali na yo azo mwasi nazongisi na libala ngai su te mama mosala tante ndeni papa dadi kasi papa dadi aza bien talaka nde naza bien boye mpe aza bien mwasa mobali moko mama nde naza osala mosala osala nasala nini naninga na déplace me moto esanga mpasi nakantika keetikanga namu naza na $200 mo awa nangi naluka bilo mwa mike mike kaka nakesu combien $200 bijo tikosekisa opwani mbusaki yango mama soko otala otali nasala $200 awa nazolukela na kesomba keetikanga po bilo mosu nayeba opona te mama na ngai ye ndenge eza awa nakesomba bilo po donc dans 2 jours dadi azoya kopesa nini mbongo ayo otika masanga mpona na biloko basenga mpona libala oyo angai oyo mibala bayo mibala babota foto mukanda kutu deja ezopesama na mama tokendaka etiko nzambe apamboli yo oyo biso mibali babota okolekisa tantine monique dembo kuna na brise ndenge osepela so bayike na bali abaki na bala po esengo ezala na kati na ye tokekanaka etiko mpe tokeka yango mireille oyo tosala na ndako apo esalama ekoma kaka bible donc en tout cas eza mawa mingi bango bazomimona kaka baza bana mike nga babalaki nga to naza na 14 na boti bango mosoma kaka nakendaki église nasalaki boye awa na ndako esali te misapi nini tikana nikolela mama nini mayebisa ngai te mosapi nini nani abeli kuna tikana kosanga bamotema esa ya pasi te rapport ya dadi comportement de dadi akomina wana ndako mama ya malamu te vraiment mama dadi akoma okota na ndako mama désert bambo bazolandaki lokola moyibi mama vraiment nayebi te nasala nini mama bana mona bazonga kolala te bana balala kaka eta bazelaka papa ata mosu bakosa bango te papa abengaka baza na mosala mosala eza makasi mama nayebi te vraiment nasala nini nazokoka te mobali na nga balingi nini osisi mosapi eloko nga na koyebisa yo mibale eza wenze te ke okozongela mbala mibale ngai papa na bino abalinga nazalaki na 14 ans nakokota libala nakobota mireille na yo donc bozala baekart mingi te mama ebongo lelo yo ozomona mpasi mpona mobali azoya retard mama donc eloko na koyebisa yo yo oyo yo omoni kozobongisa te bongisa soki omoni kozosala misala oyo eza kosepesa mobali na yo te banda lelo bongisa mama libala eza pasi oyebi makambo tata ya bino asala ngai te namoni boye na bambeli puta yo soki omiko ya kolela oboma libala ozongaka mama nazonga so mataba ngai mama na ogolgota nde ozomona nga boye nasipotaka papa na bino na faso nyonso to yo kende sukolela ebilamba na ye lambela biloko kaya alingaka bongisa chambre makambo tutu bien okomona mama kokita aza mobali te mama so omona nindi kolia te ntango alongi basapato sukola ye makolo tika nani sukola ye makolo na ye obongisi ye bien momoki ekosala malamu mosapi soki obandiki kosala motema moto okotika libala akozwa mwasi mosusu yo soboti bana okende wapi momo ndenge akangi motema te lelo ndenge to badiapa bino akoma akei ngaka miso ezotala mpona nini patience so ozanga patience te mama kisa libala ezali patience so patience eza te mama loba na nini yango teka patience asali nini yango mama omoni kolela te iyayai mama miso ebele kotala
nini yango semeki asali nini kografe yango te mobali na ye alalaka susu akoma kolanda ndako soki na mikolo ye akoma koya na ye reta bambwa bazolanda ye tala makambo loko olingi libala yaya tia mabolongo na sesenga nzambe soki ozolelalela boye mwasi nte oza nango yaya kosila yo esika kokimelo malamu yango akokoma lokola yo ndenge ozosila na bagene tala yo ndenge osiliki ngokomi molai yaya mabondeli tia mabolongo na mabele tuna nzambe ayebi so volonté na ye mosu eza volonté mpe ya nzambe te oforcek nature tuna nzambe akorépondre yo aza wana mpona koyoka plainte ya motu nyonso kolelalela boye eza solution te sikoso bandolela bamapasa baosani mama namoni bamapasa bakokufa ototino baya biso nde baya biso papa kufi na voyage eza pasi nayebike biso na tobala te toyebi bapasi yango te me toyokaka eza pasi me yayakanga motema sambela nzambe alakisa yo nino eza koyela yo ata kuta zwi yo mbanda nzambe akoyebisa yo ata kuta komi na donc nyonso tuka oyo kotuna nzambe akopesa réponse tika komilelalela mwana nzambe alelaka te atunaka volonté ya nzambe ngake na misala ngako abengaki ngai quelque part on a rendez-vous na PDG wana moni naza na mingi mpena koloba te nde nayebisaki yo ke nalingi oyo na kati ya motema na ngai naza aventurier ngadi adidi kambala nazwa chance ya kozwa vie kisasa mobemba bayebi soki na poto bakoyebisa yo nakopekaka na bato minene sheri nazaka mpe na avantage me naza na stidi ya koloba makambo eza réalité zo comprendre neti soki oke na hollande tuni grand maître Pablo le grand magicien bakoyebi soki bakopekaka na dadidi kambala donc koniokoma te kote na ngai tala kimia na asalaki déjà lettre attention chéri baya kotuta biso pamba tosala déjà lettre po napesaka parent na yo bon otia na enveloppe oyo tia na kati otia na enveloppe opesi papa yebisa ye ke ozwi mobali ya billet dadidi kambala tapis rouge tusukitomina l'homme très important bato nyonso bayebi ngai mokanda oyo opesa baparent na yo samedi oyo nazoya kobala yo natia yo amoni dabo omoni ndako voilà ndako eza yanga moko moto akoloba no likambo kuna aza te zo comprendre donc tokofanda ngai na yo na ndako wana papa chéri donc konte na ngai nalingi bavantili to mokolo nakoyoko na mobali nakoloba eloko te nake kaka natimoli libulu na mikundi ngamo chéri nanga donc j'étais beau nazokoka te mama nazokoka te ezomonana te papa nyonso osala ezomonaka olingi nga te bonga nasali vite mpona kepa papa kuna naketike baolele Mama Maria merci mama ngoyanyiya tukos bien papa ntakuyimbile ngondo mu Sainte Marie yo yabotilaki ngandana ifo oyembela naye bisio papa polobi nyabuyaki nangakuluba mibali bakumi kuya kubundile yo wana lupango soni te na miso na biso babotini yo mwenye nini papa tika lokuti koloba makambo wana eza babuso babana ka lettre yango oyo nasi nazwi mobali oyo akobala ngai lettre yango atindeli bino nani oyo abundaki elobia oyo abundaki te mobali wana base bameli nanga te papa zwa lettre yango mobali ya vi nanga tindi oyo akobala ngai tika baje maje mama nazomonanga te nzambi kumbameni yo kumbame mikambo nini mwana nanga azwi mobali tala mukanda yenkolo mwanini yo azwi mobali tala mukanda yenkolo mama likambo ya sodo oh sisi mobali oyo ngamo kwa obala ngai sisi kumbameni yo mukanda tindi yango wana pesa
buba buba na mboka na biso soko mobali atindi mokanda l'enveloppe mpona koya kopesa bapara atindaka na mbongo na kati wangunganya lubili mbongo izaine tenda posi nani mutu nakoki kobomba mbongo nani ya ezaka be po sonia jwana na kati na okoleka kude misepikavu futa nzanda loyo na moko nzanda na moko ada nzambala boyo liwamba liboso tamuni yamba loyo onobe kuuta sondokoria bakoria baba oyo kokende nango mariage kuna na ndako ya nzambe mama Monique ndembo kuta baki otinda robe aza na Bruxelles kuna otinda robe ya bango nyonso bakabaladi na yo bazali na mputu bakutindele yo biloko mama mama lukulu sino bali banda kudia bakufuna kaya soka banda kumenya bafufunya kaya soka pone yini usa kukende ni yo ngali anga tie sikoyo ndimi ngai wondimi malaba na ngabu bangana j'ai dit tout simplement que bonheur à maté papa voyage papa donne allemand non na Hollande alobaki autile la bilo prise en charge quant à moi simo bakalate na banana en Allemagne sima bozu occasion papa boyo bayo pone obenga tsuti ya solo te na ngabi ona okamo pili baby ndoko na bino na nambushi ha ye alobaki na ngai maman okenda bon comment venir à tel enfant pour aujourd'hui en tout cas je suis désolé non ça a sorti mon téléphone là sur la bas ah d'accord on reçoit place au fan c'est comme ça qu'il y en a les gars moi dis quoi de côté le problème est ça c'est la volonté là puisque la le banda tout sur la banda lingite ba mono karawa kaka butu abo zo kazo sona ba sona bonga ki ma pesa ko mbo kama mani bon on doit remonter pour la maman oui papa n'a changé numéro combien le numéro est comme 940 922 mais ça va toujours y avoir et yango te na chanjo qui est 98 na comme 99 et toi vous avez toujours la même numéro nga 98 78 18 07 ne changez pas bon d'accord vous préparez là est-ce que la fin c'est là il y a pas na projeté les na lié qui et puis vous permettre maman na bina bimaka vous êtes kaikara papa qui t'a cocotier moi j'ai beaucoup à faire bobiki nazala misala ebele ndenge naza boye momata mokona bavena yo mikolo mama tomona biso éclair te yo toyanuka toujours bareta ebi bien ava biso tolaya po tomonawa konyokama te botuna mobala oyo ete jibeli ndeko ya mama na bino botuna ye yebi tokopesa bino mpe formation bie puisque ngai nalobi o jibeli akosaka botuna mwasine oyo ete bakoyebisa bino mpe formation bolukanga eloko nalia mpo nazokoka suspect papa so ya 6 mois bengi mpenza kozangisa te ya solo te mama na bino place abikino kasi nasepeli ndenge akiwa moto okende te bakoko bolukanga eloko nalia mpo je suis un peu fatigué lelo ebangi na kobima te natala bino bokomotianga suma la lelo tosoloka lisusu te dokidoki esa ya papa ngana okende amapasa ngai yo mpe namona koneti na nambushiri mpe nando bokokana na ndeko na bino tomona ete ba papa li ndenge nini yo yei makambe kusalama pemelo mena ete papa transport ndeza mpasi mpona koma awa sikomaka mongo eza ndeni mama soki alobi awa ayaka po batika biloko feti osalema kote mosusu awa bazoka kotika biloko osala feti aya bayaka kotika biloko bakopesa esika te esika kote kuna boyebakaekendini ene sale moko boesala ta bar totoza bar ezala bar po bainvite minimini bayebe modi bayaka kotika biloko aminyenga mwene jisban soki na sitanaki ni ye te kobiso toyoke salon mpona kosala suki wana bebe sala loki baletare mpe eletali ayo baletare te tozoumela
yebita salo wana ezalaka na bato ebele umilateli sava papale dansi ndakubingenesali moni yo mndu ozokoseka ma ozokofinga mwana wati wasoinyete sokote papale kasekisaka ye sokane mwenye bali isengo sokinye titemakinye yiti kobelela te quartier bayakokangelanga mwana teninya naboyi somobala ye azali tosololi esika na ye aponi po tokende kobala libala yaka malembe papa lengo lesiko tosoki wapi mwana azobala te makambo ikuleka kalme nsima nanga moto aza na tatana yokuya akoya kobonga zanga eza feti eza esiko mpo biso tokuta tosepela tobalisi mwana ti yankwanye nde yo makambo no wana ya kolobelaka mwana esila lukula zwi libala ya moto akudie fufu na ngai na ndako namoni ye lisusu te esili kusanyanga ezalaki yangwana mwana wasi anati comment ça vient mobile o chéri babenga brusquement nakeli manifestation naproposé kuti tokee nayo kolinga briske mbamoko boye okisetangaki ngapezaki briske ngapeza briske kebe nakobonga bateka mbala moko boye lokesa pakali tokelingana ça va trop de toutes les façons bon comme vous les appréciez kotika kaka omoni loko bakenda kokapa ye briske te oya kokende boye loko moko yeli yo na kati kuna odadidika mwana kombo kokatila biso mabe bato tozalaka na mbongo bato bakanisaka biso malamu te toujours mabe likambo na jadi Togo, hein? Pasa. Gaza zuko bana mbana na linga kapenza kina zaka matata kotewa. Sikozo yipsa. Sikozo yipsa siso ngaza na matata. Kotewa na linga kina zaka penza sans pardon. Oui, allô, Dadi de Kamala tapis rouge, tu se domine à l'appareil. Ah, direct, hein? Vous êtes déjà là? Prêt déjà? Ah, papa Johnny, il y en a le voilà. D'accord, papa, bon, je viens dans 30 minutes. D'accord, à toutes. Ah, comment je reçois les prêts? Mais ok là-dessus? Hein? Ça va garder bien, à tout à l'heure. Bisous. Ciao. D'accord.
isengo soki itondi ngai na nzoto na mutima po libala ya mwana na ngai ileka kitoko yambo mpenza naza kotondo nzambe mpo nazwi mbangu na ngai nakoli na ngai bakanga kitoko mpo na mwana na ngai zubala na lan 2000 compresseur na Londres yankwani naza kobalisa mwana na ngai vraiment na motema moko ya esengo sans problème. Je suis sans problème. Bebeto, papa. Lukende kubimisa ndeku na bino. Ayawa, amone mobali ni yina luzitu na isengu nyonso. Bugana sana mwana li. Isengu itoni ni mitema.
nzembo oyo mère bijou na meyemei pdg dadidi kamba somida yebisa bango basote liwa na ngai
oza bambola vie na ngai ye mpo ozalaki mwasi ya vie na ngai je t'aime chéri moi aussi abaki nofo tobota bana bon nga kobota mingi te mongi biso na kisango bon bangi na kobota na retard mais sho eza te tokobotaka ata bana misato tosuki wana ata mibale misafunda mona ebele mwasi moko na mobali moko mabe tobota 4 2 okobalisa te okoma na 10 te 4 2 filles 2 garçons 2 garçons 2 filles kana aza déjà moto bapriere sango bon chéri eloko moko très important fona yebisa yo ezali eza pena motuya d'abord omoniki nano nabota te nano nabala te mwasi ya liboso tokobotana eza yo nakonéglige te yango moi fona yebiso bavérité na nga nyonso bon j'ai un problème très très important moni ndako eza ya yo mais nakosenga na yo oluka ndeko nio namonaki ya mwasi wana bibeto bovana na ye mpo nga na mosala lundi mardi mercredi nalalaka na ndako jeudi vendredi samedi na mosala dimanche yaka netre mpona bakambo nanga privé dadi ata yo moko kala ono ebisenga te pwani kala tobalani okoma oyebisanga bamamo ebelebele bo fulobisanga avante fulobisanga bandaka kala kala sikondo obanda oyebisanga bamamo ebelebele bo non chéri eza makambo mosala konte na ngai oyebiki na kodecevoir yo te chéri na ngai